Nini bandi? Na wapi? Rébellion bandi ou bien nane bandité? Je vous en prie. Bon, nalinga kika, ndenge toyekola sikoyo eza mwa clair sikoyo. Mpona yebi soki moto yango kolobaka moningi wana, ozozongo za clair oyo baza koloba za kose contredire. Sikoyo ne toki eza clair que Angola mozali kofomante rébellion. Donc là ne parli que mais ezali ali kofomante yango. Avec quelqu'un derrière comme Kombo Tokolo. Mwana ya Tokolo azalaki banquier, na banque Tokolo. Ouais. Alors, si vous avez un Tokolo, moi, il y a un million. Je dis c'est clair, ça veut dire que le Tokolo, vous avez un million. Bon, alors, si vous avez il faut pas commenter, il y a un million. C'est bien de l'autre million. Mais si vous avez un commentaire, vous avez un million. Il y a l'Angola, il y a la Rwanda, il y a la Boka Moto et Afrique, vous savez, dans la Congo, la zone pas pour pas battre. Parce que le même temps, Bande Koboyoki, il semblerait que rébellion et Zobanda, tous ces bandits, donc Boichko Landawana, Bandeko, il y a monde entier, de tous à conférence, combattants. Alors, Ezali Mawamingi, Soki, et aux Asoko Batbaku Febele, mais aux Aelengi Mingi, Soki Baké directement attaquer Kinshasa, Koboto la. Kinshasa pe ko bengana ba Rwandais aux amalamu parce que na masolo no surtout les okendiwana o ba nommé Boyo ba nommé premier ministre na Congo to na problème il y a premier ministre to na problème il y a président azali occupant ba yenaki na occupation ko boto la mboka yango bazoyi ba na ba mbongo na mabele na ba bani ba minéraux na ko yiba mbongo il y a ba passeport ceux qui bazali ba congolais ba ko sakana biso nde ba sakana te tala na chaque passeport bazoyi ba peuple congolais $235 oyo bazoyi ba peuple congolais ba futaka batu te mais so yo ngo sala passeport bango ba yibio $235 donc
ezali mawa mingi makambo ezoleka. Allô? Excusez-moi, Tata Moiti. Je donne à 5, donc de plus 3, je donne à 6, de plus 3 minutes, il à 9. S'il te plaît, au repoussé temps. Merci. D'accord. Bon, au moins que ça va. Et oui, qu'on a l'année, on a fait ma bouille, on a que Angola, il faut ça là, tout ça, ainsi de suite. Mais Angola, et c'est là qu'il a mis, qu'on a ça, l'appel au Kouana, on tient pression, on a dit que Kabila Wana dit, parce que Basoda, Angola, on a dit qu'on a pas la paix. Par contre, Kabila Wana dit, mais si ça n'est pas la Sikawana. Au calcul oyo nani enfant na autre sala que Angola au sala ndenge wana faut que en contrepartie azwa mutu moko ko supporter ba nini ne kuna na kati ya nini o que mwana na kotikala kuna tout ça la stabilité kuna na ndenge ya ligne yango eza ko mwana na peke chemin wana eza na kati mais eloko biso do limite ezali que bebisa makila kotangisa makila bana Congo mpona ba pouvoir na bango ba nini bango ba intérêt na bango nini o tout ça ozomona alors bana wana ke mboka biso ko sakala la Congo ils ont cette liberté-là. Tu comprends un peu? Nous avons aussi notre liberté à nous de dire que non, mais ils auront toujours les comptes à rendre. Pas ça, la lance de Congo, mais tout est la guerre, tu vas dire, on a, ils vont, pas ça, on va dire, mais on le dit tout ça là, et ils reçoivent ma volonté à tout le monde, et vous allez. Non, on peut dire information, nous sommes libres de portugais, on peut dire après, non, il y a excusez, pardon, excusez, Nani, Ndeko, Nani, Vumbu, et le Gazaliwana, il ne faut pas donner information au Linga, ils n'ont pas titre, si vous en avez besoin de participer, ça sert à rien, c'est la chantage. Si on a besoin de le gars, on peut se faire mais par contre,
Et voilà,